Formé à souci au biso za nango ya liboso parce que tout ko fa na biso vena ba parler mais dans tout le même information c'est que les a pour un respect na bino. Merci beaucoup à Washington, les grands pays, na Munich. Un grand merci na Papi le roi carte illimité Formule Souka, hein, Alvaro Mwanza le prince de la paix. Chez Sims biso na biso place to kuta na Rawana na route de Vienne na Lyon, hein, Sims kutu ya na Sims. Zaki na souci makasi pour na Célésino bien benginga Papi Gen. Voilà donc ya Sims to na Célésino, je crois que explication na yé. Voilà donc mingi bobinga na zaka mwana ngaba hein, eloko na zaka mwana ngaba na yambi mwana njili hein, mwana Congo hein, mwana njili ta denga na congolais na mo congolais comprendre ani mo congolais donc njili ngaba masina kimbantseke menkao tele bandar ngiri partout Kinshasa mo congolais donc ba Congo Kivu Katanga Kassai oriental occidental Bandundu et ça République démocratique du Congo. Voilà. C'est les bonne santé siko, ça va? Mais santé moi yo nga l'hôpital. Te yo kufa gite. Bon bino asinde wa bo donc na kufa ndeni. Yo sa na kufa. Marambo luko ba base. Mutu mo bo asali site na ye. Pour lobela kombo Célésino. Hein? Akufi na sensi wana. Hein? Nga na sali photo na nga ninge zalaka ke non na lobi ke non omona mboko ba de to comme application belé ba nini ba hein na réseaux sociaux na bi ke non nga so moi je suis un mec d'ici voilà je parle qu'avec des mecs d'ici aussi s'il faut s'il y a moyen donc j'étais chez moi comme par hasard j'étais en train de me snapper je snap avec des collègues des poteaux des boucles de Paris. Tu vois? Et à un certain moment, je vois que voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Na lobby na ngona tongo mona ngona ngona mosala na zaki na boulot. Na la mugaboye oh non, yo ba na bimi na boulot. Muta la batu mala le mutu sunu ti amoni on diga za moi oyo kadi ampembate. On comprend? Mais voilà. Ok, sangoda c'est pendant ni mutu moko bo individu moko boy. Muta mboka moko so auta wa pesquiser nga villageois parce que rose à la villageois za no ka congolais mais biso to mo ba citadin. Hein, to mo ba citadin. Oyo ka lobi ke nga na dai. A ju photo na nga o na sad la net na nga beta moi poisson d'avril na nga. Siko yo pe na poisson d'avril no idéologie za kini. Idéologie za ki non photo bien. Mukolo na okufa na za bogare. Na utika la ga boga pona ga ya boga donc mo kono dai na za susu wa boga kanga miso cheo na kanga miso ya na kanga photo tele ato telemi na ba masa me yo saneti miso kanga ya mutu mso pa ko développer ngot alors il y a développer ngot na ba ambulance azuba kura ba sala ya sécurisme wa ba ambulance ba sala ga na suka ambulance ngo mindele na suka ambulance ngo donc c'est les gens ko mundele il va na ata moto mwendo vraiment tabino ba mpangi ya Vincent botala makambo banduku wa mpenzi botala makambo le kuta ya boye et ça bien te soki moto ngana ko préférer ta msuna sala beza ngo moko comprendre mais tant moto moko wa yebi ne yote ngalo ba ngo vérité moto wana ngana yebi ete nakutana une fois ou deux fois na vie na ngai nakutana une fois ou deux fois alors baka makamba lokuta makamba lokuta ngai on a félicité ba massa na biso ba frère na biso Pierre Molowai wana pesa ba na ba Shekina Katalai ba Shekina Katalai ba na pesa nombo ta passant na ba frère na ba Gino Will comprendre na ba Fabien ba frère na Fabien comprendre na ba Bino na félicité parce que on ba makambo zo ko exister makambo zo solo et l'autre zo linto ina na Congo autre zo lingate maçonnerie. Donc, on a mensongé trop, il y a un peu qu'on va logorer. Comprendre? Logorer, ce qui signifie que tout n'a pas de signification bien, et pas Monseigneur Mosengo, Papa Mosengo. Vous comprenez? Donc, Moutoumoko Boye a créé les camots pour jouer à moi, vie. Papi Gen, moi je vous félicite.
Ntolobe la vie, je vous félicite parce que ba vie au bino bozwaka wana mutu musu kwa sala ngo azomona donc faut ça la vie donc faut kosa likambo moko boye. O mutu moko ta mususu nga peuple congolais tanga mutema et je l'ai confirmé. Ba tanga mutema parce que au blessé mitema batu batoko ba kinal maleko. Puisque place à Zaghi vrai te. Sim Sibiso na biso na Lyon. Ba Sim Sibiso na biso na Lyon Zaghi bien te. Donc tu veux que Gianni Fay Zaghi bien te à Firenze. Un grand pays. Papi les lois carte limitées. Zaghi fort donc et même si ça va te ma journée. Bah tu me souviens pas risquer na éviter na minute tam sur quelque part mon adjoint pas loin Moussala parce que comment il paniquait alors ça la sous bien te. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien yako kosa makambo abo. Mais ça oui. Lancer mon message au Ibsen parce que makambo faut. Non, ngala mutu wana Ibsen moni fait il faut qu'il fait très attention. Hein? À ça la attention parce que eux ils allaient diffamation. Comprendre? Diffamation eux ils allaient bouiller. Donc na traduire na justice. On va passer à la barre. Et ça va être l'image, c'est pas bien. Vous comprenez? Donc, Nenga Zawana, il faut nous kangaye moko. Avant que comme un dédommagement. Et puis, Bataboué Bazé Belé, puis, Naïo, c'est ça, banquette, Maramoué Belé, pour te comme infiltrer en apporte, surtout, biso ba combattant résistant. Na kati ya combat ba infiltrer ba comme Belé. Na kati yo moko ndo zabo, bundi la rapé mboka. Oluba mamboka pour ça la ressourcer. Bato tout autre na poto bato ba on a combattant non bato be ba na poto a papi gen bato be ba na poto a papi gen ba comment ba combattant bazaka ba combattant congolais nyos oyo asepela na makambo esa na manamboka na yete azalaka combattant ozo mpana o ngana kenda kin na mutu azo kende kin ba suspectera na aéroport Angeli so comme kuna pourquoi bazaka passeport na ba ke tambu sango boy na boy parce que ba sûr na yete on se comprend. Bah si on a été. Donc et le on a espoir bien Mutuana azali collabo et puis il a déstabilisé l'esprit à combattant, esprit à combat. Parce que on est tout à boy combat na état d'esprit de rapport à combat état d'esprit. Combat est un état d'esprit. On se comprend. On a déstabilisé il a combattant n'est comme en négativité na ndengi na état d'esprit. Mais et simbité basé belé na bino so ba chroniqueur monsieur to mona chroniqueur mo tala de bumu ma soko minene matama moluba moko boye yem dazo ko sabaya ba luba son parce que ba luba ba to ba valeur. Vous comprenez? Ba luba ba to ba valeur. Et puis les mêmes mutongo ye wana susu encore Mikolo roi soleil 1000 bi a Tchabeli père nangai. Mon père ouais mais manga na pouvoir a zong sang la poto parce que moi je suis né à Liège vous savez. Na boto wana na Liège fi wana me manga zong sang yawa. Donc anga ko c'est la sur Marie Paul makam Mikolo tokangi. Mutongo kaka. Mais aye ba ke na ba ko kombone pe bien faut to na ba kombone na lo bon mais na éviter mais à ça traduit la justice. Bientôt à recevoir convocation na pour ngana batumi balé na justice. Oya tenta ki abeta ngambata tentative de menace à mort. Menace de mort plutôt. Asa na justice na brigade criminelle. Pour moi na ba police à pas matin na brigade criminelle. Après to kuta na ba na tribunal de salani na pour na salon salani. Et ça que na onka parce que jalousie. Pas to ba jalousie. Pour na combattre les abo babi que sont aux combattants, résistants c'est aux combattants. C'est aux combattants, c'est aux anti-combattants, collabo. Donc la muto azolinga aolinga bato bazo bundela mboka te. Alingité bato ba lo ba vérité. Alingité bato ba s'exercer. Na o bazo mona vis-à-vis na bango ya lokuta. Muto ato obengena. Anti. Donc tant anti azanan. Mutanga mususu collabo. Vous comprenez? Donc tant que bazo mona bino ba vérité net na ba vérité na fingina. Na fingi mutute. Vous comprenez? Na zo finga na mutute. Et puis na promettait bato ke ngai nazali leader de masse. Leader yo mambo finga auto sotika na ngala na loba na finga na bato te na loba ka vérité rien que la vérité. Soka ndé lo mo écoute mon temps ibimi ba mo. Na ko loba en tout cas na loba iboye. Mutu alinga finga ne selezino finga na yo ndenge yo lingi. Mais
Regarde, la mer. Donc tu peux connaître de quelle mer que je vais parler. Non, rigole pas, Papi Gen. Donc je peux pas. Omoni, ngai, ouais, finga là. Ce n'est plus le temps. Ngala comme na niveau faut na finga ka. Na fsona na finga pe na finga pe na o batutu ba sepela pour mutu wana mutu balinga ya zate Kanambe, Hippolyte, Jean-Michel Kanka. Monsieur Jean-Michel Kanka. Jamais mon mandé faut zo mon ngote. Jean-Michel Kanka. Voilà. OK, je donc, crois. Donc, tu as dit, Papi Gen. Yango, yo moko benga luka mbongo, to 600 entre nganaï. Pourtant, comme un dédommagement, je ne crois pas que Okoka. Yango, yango, benga lu bande ko nangai, batwala tu bona problème na bobo benga. Parce que ngana ape mutute na daka chef coutumier. Ngana presse de royaume motayam. Presse de muto ya beta, obeti mari pour mbato kenda. Obet ngam muto meki obeta ngam bata na muta bosope ya suka yo beti mbata yewan. Obanda ko kondo be ko kondo. Nzoto ko sila be ko sila. Ti ko mema yo wapi. Na olobate. Mais boy ba na chef coutumier. On ne touche pas à un chef coutumier. On ne touche jamais à un chef coutumier. En plus, ce qui n'a qui na tort. Na makamo na sala. Wanande on a raison, on bêtit avec raison. Mais si on y a touché, pourquoi un mec d'ici? Moi, je peux appeler des bandes, je peux appeler mes équipes. J'ai des équipes, mon frère. J'ai des équipes, mais on a ligne paix, on a ligne ordre, on a monté et comme pour biso to apona ko sangisa. Simba pour biso to apona ko sangisa. Tala, moi na mukiloko, quand j'attaque yo l'équipe na relation, biso la relation est soukili tam sur Papi Gen banda wana. Donc, biso to bata ko sangisa to bata ko panzate. Donc là on a loba na batuana. En tout cas, bozana le kambu ya grave nangai. En tout cas, on a regretté na pesi na regretté mingi pauvre babi ndonga kenda. Il a touché là où il voulait pas, il fallait pas toucher. Et bazo bozi bakenda. Il a touché là où il fallait jamais toucher. Voilà, donc c'est ça que je vous dis, moi, ngana chef coutumier. Nazo bunda cause bon ça juste peu noble. Nako wela makila ya ba congolais zo sopana zo colère terre Congo tilelo. Tozo mona ke ba leo ba aussi timanga mukende abundeli mboka. Abundeli mboka na bakundi ete. Biso to luka bata makasi na Congo. Bino ka ko kosela mutu makambo akufi. Ko ya ko menacer bato. Tozo luka bata makasi bake longola. So to betelo maboko so to mona na mutu ovenda. En tout cas a sauver wana Congo. Kaka biso tozo bunda oto tanga ko minuki kana monoko na oba arme na biso ba pesa to ya monoko yango. Tozo loba. Biso to bunda komba mongote ya pona ba aventure te. Ngani na abuna na yebisaka bango bato wana wa ba mediocre ora bango tu. Tana yo ba boba yeko ba ibere ba fungula ba champagne. Oye bien ngote. Tant yo kufai. Oh, quand moi sango wana ndenge non voilà bona boye c'est les yeux n'est plus. J'ai entendu des gens à Kinshasa qui m'ont appelé. Tu vois? Ils m'ont appelé de Kinshasa et dit mais il y avait des gens que j'ai répondu. J'ai décoché mon téléphone pour leur assurer. Tu vois? Ils m'appellent pour me dire que voilà, tu sais qu'il y a des gens au Bachaka Oka Awa. Vous comprenez? Au Bachaka Oka Awa. Donc, vous gênez, vous m'abendez, vous l'obaka. Vous fongula, vous conscientisez le peuple. Conscience nabino wana, ça ramène quelque chose. Les preuves en est grâce aux combattants qui sont ici, grâce à la résistance à la diaspora. Aujourd'hui même, mon peuple est commis à Congo wana. Et ça pour diaspora tellement boye bien quand même. Boye bien donc non, il y a des gens au ba fongola ki ba champagne na bango, ba meli. Mais moi j'ai les bondés là. Au monde ici quoi, bang ba lokuta ba meli mai. Meli mai. OK. Donc ya ngwana na ba Papi Gen. Biso combattre bundaka ezali combat moko noble. Eza combat moko juste. Vous comprenez? Ngai ne na zabona bike combat et comment na ba plateforme nango ebele. Mais na ba plateforme on a pendenge za kebele wana. Yeba yango pe na ba parti politique ebele. Même les partisans des partis politiques là sont des combattants parce que tous ont le même but. Tu as le même but on est ligne voilà, Kanambe il doit partir. Kanambe il doit dégager, Kanambe il doit mourir.
avec toute sa bande. Tous les médias. C'est comme ça. Donc, il y a un azolo baké, ndé naza boinga, to matato kita, en tout cas, na bino nanwa. Naza na bino nanwa. Oh, naza quoi. Nzamba même poli azala no. Un poli on a longolango parce que au monde biso na biso, auto biso, to longola nzamba ben poli. Na commence ko nzamba ba sage. Na ibata? Na comment nzamba ba sage. Un poli wa nga benga na un poli wa na ondima na ngaya. Ya kombo ba pesa ingati. Nzamba ben poli na ndimi. Ozo comprendre? Mais c'est que nouvelle nous allons nzamba ba sage balembonge. Ah bon? Nzamba ba sage balembonge. Ponga na rozo papi gen no zabo vandika na comme so muselegete. Tu vas te mettre na okazinga pelata. Na ko me compte parce que na na besoin na minute so ngi pesa nga rendez-vous. Na rozo na comme so muselegete. Donc ba tutu ba otala ngabo keba na ngai. Ah bon? Ko provoquer ngate parce que na zo bundi la droit na yo. Donc place où tu as auto zabilo rabistique là. Nazali na ko comme so muselegete so pe na niveau de gorodo. So pe na sepe de pe na mingi na comme so caméléon camere. Net Vital Kamere ndinga zawana yebinga Vital Kamere yengam na comme c'est kamelo ngam na comme c'est kamelo bi sage pion traître c'est le on a ba papi gan pardon tu na sista pardon rapidement tout si ça passe na sista ko réseau kende na lobi boye papi gen nga elo na loba ba mama ba papa bandeko place boza congolais congolaise na tout comment on a combien 24 régions tous les 9 régions, 9 régions de l'eau. Vous comprenez? Bolimbisa mutuana na kombo na ngai. Nga en tant que patriote, en tant que papa mosangisi, tata bo moko, mama bo moko kolobo moko. Donc bolimbisa e ba viena nga ba bokechu, hein? Ba kechu yambo ba Martin Sali, ba Babé Masombo, ponga na combattre ya mututu. Aziko Force na nani susu. Papi Volcan. Babé Masombo. Ozo comprendre. Babé Masombo, Zorobile, ozo comprendre. Odombo. Pourquoi pas Maman Blandine? Ozo comprendre. Maman Congo. Maman Blandine, ba Dieta Kabuya, ba Magali Lomama. Ozo comprendre. Bato ba lela kingai. Po ba rekita ki penda nini susu bato wana ngapena na du cœur na bango ozo comprendre donc ba congolais bino ba viena ngalo ba dida simba wa mère loi meluzolo ba viena ngebele donc ba Sarah Martinette alaki bati hein bati Sarah Martinette bisika sa ebigaka Sarah azana lubena azana bisonano donc bato ba masa na dokola mwasi mwa fana na Belgique nani ba benga ye mama Magali mama yebi nani caramélisé Chanel Rosiane alela ki mabe hein moko avanda ka babi ke ani luau ndunguzi ntende batoko ba gindi e ba lela ki mabe gindi hein batoko ba vile pambani ba leli fort. Ok. Vous pas juste dit beaucoup na émission que abaye kutanga lega ko émission na yo ko lega avangai. Mais et logo zawana y a pas de problème, tu on a bien nous 200 ans. Nous on va voir comment Kanambe doit mourir d'une balle dans la tête. On n'a pas besoin d'élections. Tu on a besoin de transition. Vous comprenez? Voilà. To me ko sono mo ke siko na Selezino to kende malembe na Selezino. Selezino avenir musical na yo ndengeni. Avenir musical nanga, c'est ce qu'on attend. Quand il y aura la renaissance de la République démocratique du Congo, c'est là où vous allez voir, parce que j'ai déjà fait ce que j'ai à faire. J'ai déjà prouvé ce que je pouvais faire. Je pouvais prouver. Ce que tu avais à prouver. Je sais que j'avais à prouver. J'ai montré, j'ai déjà j'ai protesté devant tous les Congolais, tous les Congolaises. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore? S'il y a moyen, pose-moi une question, voilà. C'est quoi la suite? La suite, on a un album. Les autres ont un album pour bien un matanga. Tant que mon bateau, ce ne sont pas des artistes. Moi, je félicite au moins ma frère Nabiso Olivier Chimanga. Je félicite parce que il y a conscience. Conscientiser le peuple. Vous comprenez?
bato ba petit na so kimbangu comprendre bato ba mettre Yuri Kalenga bon au lieu ni so bimisi album te c'est la quantité na yebisa yo bon siko ba o ba bimisa ba mo bazoliani hier ça bazoliani à part nie baliaka bazoliani à part nie o baliaka bazoliani mutu so mona ka ko komande fo bele suke sili mais bo mitu na suke ke wapi suke ke wapi e ke wapi suke ko me ozasu na suke te pour nga pende na sabo na on nga suko lo ba komba batute c'est lui qui se sait qui connaît l'affaire ozo comprendre mutu so mona ko mo lo baneti mwana mwasi mais ba mitu na c'est ça de l'éliminatif voilà non bayebani nga lo ba komo na lo ba so ba komba batute mais soko meki o ba lobi kombo na yo te yo mécanicien yo o tan kombo selezino na ko yela yo na ndenge moko hein mais quelle mère o ko so quelle mère c'était le genre de quel genre de mère on se comprend donc voilà je te dis on rigole pas mon frère on se comprend donc nga na sala carrière musicale nanga et ça toujours Nico Mata Nico Koya comprendre na ça toujours mec d'ici ngana ba chinois ba yebinga bon siko yo frère ngana ba chinois ba yebinga ba pakistanais ba sri lankais ba yebinga ba ndibu toutes les origines en France ba yebinga siko ndeko zo umela boye yo siko carrière no pende ume o zelaka zela papa nalobia ngana ko na Congo bana na age ya ba o na zonga ta ba boti ngana age 3 mois na zonga na ko na Congo lo ngana ko ya Congo za ya biso Congo ko tikala ya biso baloba quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra vous comprenez donc to zonga na mboka na to za na mboka wana tous les médiocres ba ko kende na batu na bango ba so sala na bango ba occupant wana vous comprenez donc maman on regrette ça nga na beta musique pia nga on a voyagé ba avion pa ba yo yebiango yo de musique faut mettre la onga faut mettre ka o beta ba miso ndebo ba beta na o beta na podium musique makambo wana musique c'est sila nango vous comprenez musique e comme na mambo be tout na faut pour ba pena musique sila ke tu na Diego musique soit te ka so combien de CD Diego musique ata musika te ba vie mayala tout na bango ba monsieur Félix Petit tout na ya beta musique ba GPS tout na bango ma musique il est le comment au sali moi musique na yo tien internet ba batalia yo te ka disque na ngona kinana maleko azumbo ngona ke soma ya passe ke soma disque non ata ba DJ tout na ba DJ ba ibisa yo ba DJ ba ibisa yo so ba genre musique on ba télécharger ba application comme ya kidi papi tala tout tika ba rêve hein o ba musique ba ngwa yo sala wala ba simba ba kisi ba pour rien ba diminuer ba mbula pour rien ngana ko simba kisi soute pour la musique na prouver o na yango nga sala album na ngai po bato ba ke na yebi savoir faire na sala raté pour na exposer pas peuple le bien ayebi o so pas na sala raté pour que je sois kisi pour na prouver nini yango po bato tu ba yebi que c'est les zino ayemba na yi o so pas et wa ko mona nga faux chanteur yé mo nde mo mi mo ben nga faux chanteur na ko mo be nde ba wolo la pesa ba no exercice moko ya voix mais ba exercice mo ngai ngana yembina maso mususu wana masa kute petit wana na yembile te ba 3 album l'exercice boyo ko petit au faire petit wana ngana yembile ba bloquer bele comprendre nga ce exercice na ça faire exercice na donc notre cause est juste de kolanga besa shida yo ba pesi bisoko et fongoli biso misoti na génération future Congo Julia Muze Congo Muze vous comprenez l'exercice les loba yemba soudet ba vie on a té ba vie là ba yemba manga silangai yo kangi nyama oteki falanga la kango katelanga tamotana kinga yango ayo chéri ondoki ba manga soute ba vie jenga ka ba yemba ngayo ayo yo
ngai mama ya mwana sentiment ngai elembo na yo ba grand-père ba yemba ba to yemba sundi ba grand-père do bazate le ba ko manga pa me mama mutuna mama yitela ga mon rebembe musukuna Malobaranga yo malobaranga yo oh mais yoni ba loka bino bendenge ni non hein en tout cas ok yo ko comparer natango ba koko na bisaba salaka ko se voix cassée ba vie yogo adu ele ngabande ko ayemba kagatandele ko atu ayemba kagatandele mokili ko baluka atu ayembaka atandele mokili rechange oyo via yembaka mandaka la mokili change mokili komi ya pirate tout est pirate on se comprend ndeko na ngai donc ngana na suma wa prophète ngaso na oyemba parce que faut na conscientiser peuple papi gain voilà Tozo qui n'est pas malin, mais ça mutuna moko oyo is très important. Oh makambo zo leka mikolo oyo c'est les non yoza combattant résistant artiste engagé voilà nakatia voilà DJ pardon chef cuisinier nakatia combat tomoni ba combattant non aligné ba botami ba combattant non aligné ba combattant non aligné papi gen botika ba ventire ça tout sur pardon ba ventire pas alors toujours lingato yeba qu'est-ce qui se passe parce que ba lobby ba combattant non aligné ba lobby ba be masombo aza rwandais sikoyo to yebite pona ni division et koti makasi boye bozo welani parce que cible les amoko mais ce que division koti boye pourquoi division na kombeza te kombeza famille kombeza libota kombeza bana mvoluzi bana bilaka o bakendeki o papa o bobino benga simo kimbango papa ntwadi fikimbango alobaka papa ntwadi falobaka ntwadi fikimbango na ba mama kimpa vita na ba makeli kama mafilika mbala maviruka mambala maviruka mambala yaona zo mtano na chef kutimi zo ba tene ba kombo ba combattant zo le ga zo ba aluba balobango ba bana bango bana bilaka po ngane na bona za combattant ya mututu na za nga contre mututé contre mututé mutu na mda bunda komba na ndenge na ye ozo comprendre alors si qu'on nga za boye ndenge bino bozo la combat division zate nakata libota kuto mona frère mo ba bana ate type liwa ba bana na bonte vous comprenez balobi so moni ndoki belela omoli kambu musape do salo paska kata yango potika laka calme vous comprenez papi gen baba za rwandais depuis ka est-ce que yo mona ndo mona la baba ba za rwandais ba rwandais ba la kande ngwana yo baba ya rwandais ya utu ya tuti ha Rwanda lo baba lingala ndengona baba lo baba lingala makasi ndengona baba za Rwanda te ngana baba za Rwanda te surtout to ba congolais vous comprenez mais moi je crois pas que baba Rwanda ke baba bunde la Congo be bunde la Rwanda abo baza na Congo bakangi occupation o za na Congo le ya banani ya ba Rwanda ore ba le ka ba lo baba bêtise comprendre ko ba bêtise te combat to za na ngo yango te ya obunda entre biso na biso kombo to zana ngwana yango te komba o bango ba luka ko bunda to zo luka nde batu oyo ba ko bunda bana ba Rwandais o comprendre yo kan so gredi ndeko no ba frère sœur na biso na frère wana so ba leki ba lo ba makamwa na za pour bango comprendre parce que to na cible moko cible ngo za nani Kanambe na ba Janet na banani na ba Zoé ba Ruberwa ba Kamere vous comprenez na monsieur so ba nga ba ko ba président na makana lo ba ko ba mutu busute vous comprenez ndeko na ngai baba za Rwanda te lokuta neti ngala bike baba za Rwanda te botika ba vanti vous comprenez tim ko sunga be ba na Rwanda bien Tanzanie de wana ko babilo mo ba jalousie mo mal placé bozo wala nini yango pouvoir on pe na no pe ba pesi bisote
pouvoir na ko wala nini bu mo amni ngo bozo ngo bozo ga bokechu na mona imoko bimiko na ngai ngam na pesa bokechu o bo na ko finga bokechu vous comprenez donc combat ya ngote combat net to bundisa bato nyokola ba peuple na biso o bato nyokola peuple bato boma mboka o bato boma peuple massacre to linginde combattant ya ko lobla makambo wana vous comprenez tababi combattant donc combattant résistant donc on résiste contre le pouvoir il y a pouvoir il y a ma médiocre illégitime tous atte que yo le ki ko le ko banolo bila mutu moko boy net ngane na babo ni kota babe ni côté ya ba frère Nasero lobiona bango na problème na bango te vous comprenez na droite na ba finga bango basali na bango eloko te vous comprenez soki bango bazana ma problème na bango na babe ngana ponga de ani na zabu na za soute mutu mona na se permettre na leki na tv na ndo finga bato bien andolo ba mabe ya moko na tika moko na côté na moko te biso tout ba frère mais le roi ba na babe ba ki babe pa zanga munoko te babe pa lo o ya yebi voilà donc ngai makama batu ba na kota ngo penda te mais baba za mutu mo peto sanga na etro ngana na mwana nga mabe na ete na mona mabe na ete na mona ka mona batu nyoko makaba marche biso mona marche bina ba organiser marche mona babe yembo comme na ba frère na ye oh ngana yebi oh na yebi te na mona ka pe ba ndeko na so ba Martin Sali na RCK ba Vieux Michel ba nani ba organiser marche na manifestation na bango moko o comprendre ba sali ngo po ba tutu ba sala ngo pona ba tambula ngatela bandako ba ya ba congolais moko po ba pesa mbongo te ba sala ngo pona souci ya mboka o comprendre mutu musupa ko ya ko lo ba biloba ba kanda pe leki o comprendre donc bandeko nga conseil kana ko pesa na espèce conseil na ye a pona pesa conseil ponga na combattant résistant avant na za combattant na déjà artiste donc batu musu na combat ba yeka ba ye ba bango ye nani oyo e bona boy ndo lo biso ki non aligné c'est bien et ça ça non aligné parce que nga za na français te na comprendre on a dictionnaire ça non aligné ça non aligné na ye ba te ça ni mais ça za combattant déjà liboso donc ça combattant voilà to comme na suka pona lelo je crois moment na mbak c'est les ino donc on a voté ça pour attention une avant ça moi ba staff na et puis le basuka papa mais ndenge yo linto côté mission na kaka na pété boy non il y a beaucoup de choses à conscientiser du peuple mon frère makambo eleki na Congo belé bien ngote yo ebité que na bandundu lelo ba trouver 24 morts bisika ba bisa bino ke ba ngombe wana baza mabe oye bien ngote ndeko na biso Eliezer oye te ke ba kanga ki ya lukuta ba kangi ye me ya lukuta na bisa ke ba tata ko bima na ye ta ye ko bima na ye Eliezer wana papa yo po journaliste chroniqueur animateur kuna na mboka na Congo ba journaliste ezaka Eliezer te Eliezer ba mbongo afutira ba transport haleka pe na aner na aéroport no l'équipe OK zongo ye ndeko na ngai to fungola misko Congolais fungola miso bandeko na biso belé ba Congolais miso ana diaspora ba komka na baje ba Hollanda o kuna bazo futa bien mazo mi benga combattant non tala to benga nyama to za na détermination soko za combattant te soko za collabo mutu yo so bazo benga collabo donc c'est la personne qui collabore avec les alliés ya Kanambe bamsu ba yaka onga na kima Kanambe parce que ça faux président bon azo pesa ba déclaration tina ba TV5 a le mutu wa Francis Kalombo vient na za ventiler ya danger ndeko mususu ba ba frère na biso na wa ki président Mazembe ya gouverneur ex gouverneur yene ngaza wana c'est bien nga na féliciter parce que ba jeune belé ba zui moi en plein pour naie na Mazembe wana en tout cas ça me bien mais ouais comme ba nationalité douter tu bani na biso tout au côté doute on se comprend pourquoi na ba bengi au président yo ngolo ba nga président ba congolais na makasi ensemble yo quand dit congolais tata bo mama moko tata bo ekolo moko tata utawali ensemble déjà avec bandaka na Congo ensemble de bango
yo za babengana on mboka soit déjà na ba logori na ba médiocre balongo babengana yo mais yo oye lisusu okoma président okopesa la candidature on ndeni parce que na mboka ozalaka te soki toke pa imususu mutu lokola monseigneur Mosengo monseigneur Mosengo mutu wana fu bapese ngala kamwa bato mona abimi na te na télévision bonde boyala bo azofinga monseigneur Mosengo mais ça m'étonne azokamusanga mutu azobunda po na bino mutu transition sans gouvernement ya illégitime wana frauduleuse mandala bango sila banda kala bamso likola nzala biso to supporter nzala ngaza passe omona bato muso bona musicien mo pe awataka omona musicien mo ya mwindu abeta pe na okese mo leader na banga yebo yemba te mase perimataka kenda pe bakisasa mwindu mvindu azara ayebo donc banga mo azaka na kala tozolu wa France papi gala lipata bien fona senge patio o comprendre donc yema kamwa yo sa na ba 2018 ba 2017 donc c'est les gars kana ngana otanga komote c'est lui qui se sent connaît l'affaire soko kanisika ke za yo o lobby comme moi c'est les otanga ko zongela yo kumbwa kuna kuzoka o comprendre ozo ke nepe kin na kin kuna bino be bato ba inconscient bo kanse ya uti poto ba poto ya ko ute keseni ya ba poto ya ko uta bande ko nga ba congolais yango mona ba miso yo ke saka na bande ko na biso nyoso to lela ngona kata komba ba ke saka na bande ko na so basi na Congo pour rien ba to profiter de kola nzalo ba médiocre ba so bo mamboka ngona saka na bana basi belé tam so pasane maladi osoko bande ko na ba dossier to fungula ka yango yo osoko bande lelo ba mission bazala kaka ba mission wana te apamba wana ba mission sans voix mission avec esprit kana mission makasi mission ba chanteur ba na voix mission ba na ko que c'est tout azana mouvement abeta na to mona vocal asana to yebité na ba journaliste na no musu ya ba ko bima ya ba mona journaliste mo buro ya munene ya pembe aza pembe so ndeni ya zo kanza ya vrai chéri mbalo soko meki na osamba sabino osoko pa na loba na finga so muteme so bo meki ça sera pour une fois faire les Congolais ba comprendre bino osoko pa dobo tika ba ventir na bio mona pe journaliste muso so mona acha choko ayek ne kala mingi tawa ozuka ena kaka mbangu na kisasa kolabo agent en air ba combien bien likolo kosa likwa ki fainéantisme ba ko sala tende biso to kenda misala simana ko panza sango ya mboka ozo bana ba se belé awa misala za ba formation tonde akili kili papi yo sala kati ngapi na so futa anda kundeni po sala ka mais frère yo ko sa musala te confrère na ona no lintambo to mona ke pakenda ki sasa azonga be awa mais mukolo moto ngana mona no lintambo pesili ba rapport ande ngwana osongo pas ndeko na ngai otoko na monde moderne so dans le 21e siècle ndeko na 20e siècle en tout cas bo sala tout bo changer bino batu bo ngako bo sala ba vie na ba kombo batu c'est le moment tika na yo journaliste o na zolo ba kombo wana aza agent en air moni batu musu ba na en air ba sala na en air mais ba sepelaka na makamuka namba sala kate mususu basala na kanambe na présidence ya lokuta frauduleusement parlant na illégitimité na basala na kat ba sepela kate ozo comprendre journaliste wana ngana zo loba kombo na yo so tete na loba comprendre maintenant ate pona fula ba pam ozo ke kumisa tala ngana eko na représenter ba combattant yo za combattant tata la manifestation mo mamona yo te na lumbe mo place ba la distraction ba combattant ba ke ba mona yo aujourd'hui vous voyez qu'on représente les combattants. Est-ce que vous êtes un combattant? Nous avons représenté les journalistes. Il faut que les journalistes. Si on a représenté les chef cuisinier, si on a représenté les DJ, il faut que les DJ. Vous comprenez? Donc, nous avons représenté les combattants. Donc, on a tout de suite que tu es un traître. On a traître, on a des combattants, on a pas Zachary. On a évité que Zachary c'est médiocre, vilain type qu'il est. Vilain wana Zakari na fingi te na décrire ndenga za
yo za bogar na Bo Zakara sani na makambo. Zakari a finga de bana poto ni stubo ye bien makambo kombo ne yo lukani na kati. E ko luka parce que ya lo baka za pili petit na e Non non ye on. Ye mutu ngo na lo baka kombo na e na e ba kombo de bien te ozo comprendre c'est là si ça papi ozo ba makambo ozo blessé ba congolais ba na besoin paix ba na besoin ba za la souverain pour du vrai ba liaka bien bo pito tongama be kole tongama ozo comprendre ba nzela e tongama comprendre baza na peine mboka na baza la à l'aise donc bino mozo ko ba distraction moko yo ko distraction ça na musique distraction comme si na ba théâtre 40 personnes au boula olive a même na 40 personnes yo ba comédien o ba kokane ku tata mukete na jani bien na kinani maleko ba kokane ta mukete na ba apo firenze le parfum de bonne odeur ba kokane mukete na ba duche na ba Mike Lokamba comme ni na As Luzolo. Ah, Mike Lokamba. Mususu anako Mike Lokamba. Na Mike la Duchesse. Mike la Duchesse. Ba kokana tana de Londres mokete. Ba kokana tana Sami Mokili mokete. 2 minutes. Ba kokana kuta tana 2 minutes mokete. Bato ba pesi fierté ya mboka na makambo ya théâtre. Bato ba vieux chaba. Bato ba vieux chaba wala bato ba papa nani osonzo. Papa ba Muzombo droite. Muzombo gauche. So Muzombo gauche. Droite. Droite, hein? Et à gauche, mais droite. Droite. Donc, so Muzombo. Muyombe. Muzombo droite, pas dans la créneau. Muzombo, ça. Muzombo droite. Bon, c'est quoi? On se comprend? Batouana. Maman, on a nzita. Bana obela. Total, na média. Beaucoup de maman, on a été besoin de traitement à un apoto. Po bino kuna bo atako no bino na ba sonzo ba vie wana ba sala histoire à théâtre ozo ba beaucoup de batu wana te vraiment ou même OK futa ticket ya 40 comédiens oyo ba sanga tina biso na poto tam so yebi na biso bangote so ba kanta to yebi na biso binote ozo ba question na Dubaï za poto tala boto simbisa ba congolais tous bo kosi bango. Et puis je crois pas que ndé bazaki bongo bazonga tane loko. Pona Dubaï déjà ngala kenda kuna mbalebele et ça mboka moko ya vie chère ya osakana te. Mituna. Biloko ba memaki wana na ba fali c'est ça ni. Ah na paré na Belgique. Buzobe ko takate na Londres. Na Angleterre, France. Précisément Paris. Na ba province musuju ya chaud ezali. Na Bruxelles. Na ba province musu ba Liège ba Anvers buzobe ko takate na Angleterre so côté na Londres ba Manchester ba buzobe ko takate comprendre donc bino ba mema bino ba kosa bino ba bebisi bino vis-à-vis la renaissance de la République démocratique du Congo nouvelle république boko sala pandi ba memi ba mbongo tellement ba pana ma pampe c'est révisé comprendre ba komo bimisila mbongo na ndengo wana tala mikolo ezo bo pesa nga raison ngala maloba na nganga bo pesa nga raison ba location di kamobo mona ba memi ba joueur na ba joueur ba otoka ba joueur mo ba zanga tina kaka na ba bimate comprendre ba mema bango wapi ba mema bango na Singapour tamso na Chine vous comprendre tout ça biso soki olive wana soki olive osala rama kamobo au peuple zo sepera nango te ko kosa na ke bembe na ke mais on aventurier di otongi cité moko boyono cité on a tongi ngo pona ya cité pona ba futa ba HLM tout nga location combien loyer combien 1500 yesa mutu nino ba futa salaire à 1500 na Congo ba fonctionnaire ba futa bango ba agent de la paix ba futa bango enseignant ba futa combien papa totika ba ventir ou aux combattants aux collabo anti-combattant makamba combattant au baksa combo mo sur des zati aux combattant résistant aux comprendre voilà donc ndenga za boye na mingi ya kolobate donc nga nazanga 200 ans ozana naza pesa mo bato bambote c'est usine parce que réalisation bambote lelo en tout cas bambote na pesa nga y a pas de problème na pesa mbote ba combattant tout to senga to la union fait la force. Botika ba divergence na on a pamba wana on n'a pas besoin de ça. Donc na pesi mbote na mon général Babé Masombo. Na pesi mbote na ba non aligné.
na pesi mbote na peuple mokonzi ba vieux di bolombo commandant eso asiko force bokechwa yambo na pesi mbote na odombo na pesi apareko ni po apareko za parti politique mo unique o ezala awa na pesi mbote na ndeko libita ha na pesi mbote na papa ngwanda ye moko batutu o apareko na pesi bangombote na pesi bazoro bile mbote na pesi mutu batuka batutu na pesi bangombote ba combattant tout na monsieur ba combattant o ya Sud Afrique ha na pesi bino bela mbote na Afrique du Sud kuna bota chaud danger na lela bino mabe peuple congolais mutu moko te andi mamaka mananga ba pareil na yewana ya voter za ba pareil ya voler ozo ba machine à voter te za machine à voler les élections mutu ko sala élection na mutu te ba politicien na ba opposant bino ba opposant ba vieux na ba Martin Fayulu ba Félix Tshisekedi nani susu azala susu moi donc boboya makambo wana élection ezate to ko sala élection na temps opportun papa Mosengo na docteur Mukwege ba ko diriger transition à partir de la transition to ko sala élection moko ya identité nationale de père de mère 100% congolais ou 50% congolais na bakay ba ndeko na zo sidika dogolo vous comprenez donc élection exacte, on a besoin de transition. Parce que la Constitution nous dit un groupe de jeunes individus qui veut prendre le pouvoir par la force. Ça nous demande un soulèvement populaire. Donc c'est ça. C'est ça voilà. Que je veux dire. Viens dans la dit la Simon, on peut se mbote. Mère Luzolo, Mikolo, Balbi, Ezabino, Malouame, Ezabino, Sarah Martinette, Bissiko Zali, Losako, Patrick de Panama, Joël beau-frère Mbote, bisiko zali Patrick beau-frère Mbote, et puis na pesi nani Basé Belé Farah na pesi Mbote na Maroc Farah, boza na bien na ba petit. Boyibi kaka. Vous comprenez? Donc na JC Diboko pourquoi pas pour vous faire voir que bana njili bana changu boza la près. Bana njili bana changu boza la près. Bientôt fête na bino na juillet. Donc ils ont déjà en cours. Salle déjà c'est mais déjà mais l'invitation pour gens karaté bana ya njili ya solo bazali bana njili na France bana njili quartier 7 bana njili quartier 1 bana masina sans fil association tout to koyana ba association to kopesa bino soirée na bino nezali pona to mona baninga pe ya lemba basala ki fête na bango les gars très bien en tout cas félicitations na bana lemba pour ça que Kinshasa ni surtout na PCP félicitations na bana bandal surtout monsieur Borel na PC mbote mingi monsieur Borel kosi manto manena mbongo o aza producteur na pasenga aza ingraté aza producteur na ngati lelo pona na zo producteur musute producteur na biso kaka KS Prod wana eza makama bilamba te makama so ni so na bilamba na ngo beta forme na beta na yo ozo pa ba ministère eza retrouvailles ponji les oko sa ba nebele ba nokola do mitu ba José Wanduka. Donc ba vient so ba Bembila ba vient Pelé Lufutu ba vient so ba Gabe Mukulu ba vient Bernard donc ba vient ba Belé ba Aïde Sungu coûte les 30 oyo Nogolandu les 30 juin oyo ba na quartier 7 ba na fête na bango en tout cas ba na quartier 7 malgré tout on a osate parce que na na mission quelque part mission ba combattant résistant ba tininga quelque part na obeta na osala quelque part pour na zo lo ba souté pour na o akufili na nzelango OK na zo lo ba souté donc ba na seti bonne fête le 30 juin bah on a fête na bango na comme on na Villeneuve la Garenne et puis na pese ba condoléances na famille Passi ba utaki ko père de grand frère na bango ya Simon en tout cas ya Simon bisiko kenzamba ya mbao na léger en tout cas ba Wali ba Alvaro bino tout ba vie na biso tout ya set ba vie Wali en tout cas ba vie Gislin ba passa en tout cas mes condoléances à Sino Difouidi, tous en abino ensemble, bon préparer Richard Luemba, Najir Vasimba, bon préparer parce que fête ya Changu, et quoi ça la danger, ingeta. Voilà, Tokomi Nasuka, je crois, c'est un gars qui les îles parce que il y avait des fausses rumeurs na Kombonaye. Alors, bateau Bolingato, le Belavi, au Bengaki, au Moni, c'est un gars qui je crois, c'est les îles, il est bel et bien en vie. Aza encore tous en ayenan parce que biso l'homme de 200 ans. Voilà, donc on a pas simboté et pas il y a
Cristiano Litrigo na Maroc, au moins na Canisio. Parce qu'on peut pas y en Angaï, Bedel Alegria de l'Espagne, il y a dans Grenoble Alegria de l'Espagne. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On va Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as pas tout ça. T'as la Bella bateau, t'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Bélé. Bah ouais, on va se phénomène, bah dis ma poubou, bah t'es où tu m'as dit, toi ma bah t'es belé, bah d'achelo. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, on est bien, bah t'es quand même biloko africain. Dans ce mot il y a biloko africain, au Zuma il y a pépélé, na pripé il y a niakese. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Mais sur la Bisso, chaque jour, il y aura un bakulu sur la Bisso. Si vous avez un thé, c'est pour la Bisso, voilà mon papa. Le bagaba mais la kaka, valère à kaka. Donc tout ça la kaka. Ah, on y a bio. Nous ezali nzombo, pondu, ngai ngai. Mungusu, likapu. Nandagala. Nagala. Sur le mot on a Bisso na Bisso. Nansafu vraiment. Le colopère sombo et la awa. Donc nous on a Bisso au Kutamo, ah on a Bisso na Bisso. Bilengi to chez Sims Bisso na Bisso. Yoka bilengi. Ah nous c'est ça. Moli akitoko ngomela kitoko toujours Bisso na Bisso. Biso Bisso, le veut bino tout. Ngai moko ndeko na bino Sims Francis Diamana Bisso na Bisso ngamoko ye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka 10 ans donc voilà donc awa toyebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.